Bon, Nazawarayo. Mais na spiritas. Matete, eza ya Fabregas. Biso so ba matete. Ah bien si moi na matete. Parce que elle le monte roka moi. Banda makambo banda. Fabregas na beta conseil en peine na matete. Ngana mona inconvénient eza fait. Bon babi aza mona bumbu. Abeta na commune bango. Tala moko na matete. Nani? Maestro Fabregas. Biso mutakunda. Bationa saza kwenye. Siko obenda désordre. C'est yo nem to créer désordre. Pona makelele zala te mutu mutabeta na commune. Ndenge eza bwele de pelime za moko. Opesi mbwa boyi te menya wali ne. Pona makelele zala te mutu mutabeta na commune. Ala lopango na matete. Wata balinga te biso a matete yete janté. Pona makelele zala te mutu mutabeta na commune. Fa ayaka koya biso to yeba te. Fa aza mona matete te. Aza mo alemba. Biso ne bala matete ya solo. Ya te ki ba levina te, ne grande ya matete to bote na matete. Le concert ya Wata ezali olinga te, biso ba champion matete, ba champion moti, ba champion koro, concert ezali. Wata nde Robert le te, biso Wata ande biso tout na sima Wata. Wata na conseil le deux bakta mamata Wata bita le deux na matete. Pona makelele zala te mutu mutabeta na commune. Ata concert ata ete mto Robert la champion mususu mais Wata a invité. Matete Wata fa ya le deux ata invité ta o mbata invité. Donc on to comme au banga aux zala le susu. Oui, il faut qu'on se le dise. Pour milliers comme milliers. Poison, milliers comme milliers. Il y a qui se combien d'abaninga makolo. Tous honnêtes petit na biso yo qui nani. Petit nango yo exaucé. Exaucé. Ah, pas mon Pas mon et tu as disparu très câble. La benne makolo. Ma benne chance, ma benne makolo. Nanani. Il y a moi bien ta benne makolo. Voilà, très chers téléspectateurs de Congo Winner Télévision, merci d'être à la branche scotché devant poste récepteur. J'espère que vous êtes tellement nombreux pour recevoir cette belle émission d'aujourd'hui. Présenté par votre humble serviteur Moïse de la presse congolaise, le bâton de Moïse et la réserve de la presse. Merci à Lila Lumuma derrière la caméra, merci à Maman Sarah Kabouli. Balobi, fidèles téléspectateurs, Banatu à Poto, Banatu à partout dans le monde. Nous avons une carte à commune à Matete, tout ce qui est notre mango. Parce que Internet est yindi, ma bête, est-ce que héritier Watanabe a Robeta na Matete? Est-ce que Mokolo Matete Fabregas y est pas Robeta? Total a na kati ya matete batu ba confirmation soki Wata Robeta la matete to pe Fabregas a Robeta ye moko na matete to pe héritier a Robeta na matete soki héritier Robeta la matete qu'est-ce qui a fait que héritier beta la matete soki pe Fabregas a Robeta la matete po eza commune mais to te ka bongo to za ba to me ka pe otamu sa micro na biso par-ci par-là pour mettre sur la peine ba na matete ya solo ba kolo matete ba sa biso qu'est-ce qui s'est fait mon artiste pas ça artiste Peter Kilichi pas à la biso. Artiste bonjour. Bonjour. Ouais, tous en arrête ma belle on arrête ma tête. Tous bongo na couloir mananga. Bongo te bi que les deux héritier Watanabe ba na mo bangé na concert en arrête ma tête. Et puis fara na maestro Fabio aza bongo na ma tête concert obetama. You était que mon ma belle par rapport à l'annulation de l'anniversaire concert héritier Zali héritier Kobeta toi Kobeta te to éviter de la confirmation par Nabini. Bon, on a premièrement motrama tout ba na biso. On a un inconvénient, c'est fait. Ma tête va faire toujours le 2. Tu vas dans ma tête. Moi, va faire les deux. Les premiers, va faire le 2. Mais dans mon inconvénient, mon côté, Fabregas, maestro, Robeta, dans le couloir, il y a la station à Kwengi. Héritier, bâtir ceux qui ont na Chilom. Mais il n'y a pas d'inconvénient. Et ça fait titi. Mais quel est aux alatés bitumé? Non, biso bitumé ça pas rapport à Nini. Jibena wera babeta na fikini lupango mokoti. Vous comprenez? Na 4 belles pour moi en coulo. Mais bateau passer un problème pour nous comprendre. Héritier Azar artiste. Il y a Congo, Fabregas Azar artiste. Il y a Congo, héritier. Tout le monde a quoi? Examen d'état na yawa. Na Camon. Fa Azar mona ya nini ya Kunda. Sosogi oya betu koto. C'est la musique. Voilà. Vous comprenez? Ma baiser te maintenant comporter Baturongi et comme polémique. Donc, bisous ça doit observer quand. Voilà. Total. Ça total va l'aider. Total va l'aider. Ceux qui montent la tembe à hauteur, mais pour pas à la tête, sur le bas à côté, ma belle ça mututu. Merci beaucoup. Sur le bien hasard ring côté. Vam se donner sur Pito Palais. Voilà, merci beaucoup toi toujours là. Tout le monde va négocier belé. Malgré toi même dans garage, tu peux négocier tata bonjour. Tala moi caméra muke kaka olu saka batuma muke par rapport à concert à l'aider par rapport héritier Watanabe na Fabregas bino moza bala matete boye bisa biso nanu
est-ce que confirmer que héritier Watanabe Robeta nde nayoki ke onde akobeta te mais biso nyonso aba ya matete héritier asomba ndako na matete aza quand même afutila mpe na de bonhomme mais banako comprendre te baya matete baoboya héritier abeta mpo nani eza bango nyonso baartiste ya Congo tolingi moto nyonso abeta nda moto azwi na coin na ye oyo abeta na Chilombo oyo abeta na coin na ye na Kwenge na station mais boya point totika bango nyonso babeta bango nyonso baartiste ya Congo c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tu as dans le garage. Ma maître fait bazar. Maître bazar. Maître Boni. Bien mon lobel nabiso. Tu es aussi reprendre en plein boulot. Tu as un boulot. Tu es bah ah tout ça bon na kwacha couleur mananga. Couleur kaboli Chilomona Kwenge. Il pense au héritier Robeta, na place Fabrice Robeta. Est-ce que ça confirme que le héritier Watanabe Robeta? Bon, ninga lobezate. Na kopa mindule baboyaka mutu te matete eza ya Fabrice te matete eza ya mutu nde atonga matete donc na matete tout Fabrice aza premier te na ba artiste jamais na matete o nyonso aza na posa ya na matete abeta sala nini aya abeta bakangi mutu te Fabrice aza mona kunda est-ce que aza mona Chilombo Fabrice aza mona kunda na Chilombo ya ko sala nini tant batio na Kwenge oza le joueur joueur tant batio na poste 9 est-ce que yo landa 11 voilà yo beta na poste oyo basani ni batieli yo voilà yo za mtu akunda batio na saza Kwenge siko obena désordre c'est yo nem to créer désordre siko créer désordre te so bigana na yoza pour que héritier Watanabe beta ngaza pour héritier Watanabe beta poza congolais un simple biso no stobo congolais oboya mninga beta pone voilà c'est ma beni to saliwana héritier aza congolais Fabrice aza congolais héritier asali makambo na ye abeta na Chilombo yo be ça le quoi kana na jedet hein osala ka le quoi ta na Fikine jibe na wera soko moni ke bendi ba discussion e ben na pete po za la sécurité na yo ngapela na sécurité na ngai eza bongo botika mona mboka abeta na mboka na ye sosko na mboka msuba ndima bato bo sosko na Congo boya mninga pona nini. Voilà, merci beaucoup to tamusa micro kaka micro etambola ya dila lumumba to tamusa so micro maître Pazawa maître Mbote père tu es aussi répondre na boulot hein maître maître le tozali le 27 hein le 27 Kalamindi le 2 janvier au héritier Watanabe baza na concert awa et puis Fabrice Maestro Mpolo Mabele baza na concert et par rapport nde tozoka que non annulation ya concert héritier Watanabe ça c'est vrai ou faux? Bon ndebe nazoka bo babi aza mona bumbu abeta na commune bango aza mani ya bumbu abeta na commune bango faza mona matete abeta na matete mais comme kama mutu abeta na commune bango abeta na commune pona makelele zala te mutu abeta na commune yo oza pour que héritier abeta te na pour héritier abeta te mais mutu na mutu abeta na commune na tuni question oza pour que héritier abeta te na za na posa héritier abeta te mais mutu abeta na commune oza na posa héritier abeta te mais la commune abeta la commune la fois que tu fais moi la commune tu fais moi la commune biso tenga na za biso tanga balwa ba supporter mais ya beta na commune ende c'est là on est ça que mo boya que tu abeta parce que matete baba bino ne ba matete bo invité te pour biso na matete to invité te zaki yete fala beta fallait ibwa beta ya zena kopo ke Japon atini ibwa poye aluka beta na matete tu ebida le tu wana tu asali bon soko ya beta kasi. Voilà, merci beaucoup, maître. Merci, José Belé. Maître, yo lo bate. On dit na micro baladeur na biso, to zaka na kati ya matete ne to bisai bino. Problème ezali makambo ya lede héritier Watanabe na Fabrice Farafara. To ke ba Fabrice abeta, héritier abeta te, Fabrice na robeta. Qu'est-ce qui a fait que héritier Watanabe abeta te? Est-ce que vrai ou faux pas robeta te ya solo? Ba pe na moko ya mwana matete ndeko boni. Wa calme. Tala caméra comme on Kombo Rabi. Ndeko Rabi yo za mwana matete wala mwana matete ebe veni meza le dea na kati ya matete na yabitu na kati ya matete na mamutu ndenge eleka e mamu ndenge eleka ndeni eleka mamu eleka staka moko na matete nani Maestro Fabrice mwana matete tongo ye mutu asali ke bana matete ba pe mwana pédicure na mama musique donc nous la moko mamu programme ça depuis kala donc yende mutu abeta par rapport à la musique, il y a qui est Congo. Fabrice Maestro, le guide de sa génération. Leader na bango na soyi wana. Qu'est-ce qui a fait que pourquoi boye héritier Watanabe? Te ye moi bete za te po
muna mutu abeta na commune ye pe aluka commune akobeta oyo ya communauté oyo nde bana matete baorganiser fête na bango fête na fête par rapport à Fabrikas Maestro le métier noir les guides de sa génération donc ye nde fabeta ndule a satisfait bana matete par rapport à musique na ye ya kitoko et ça biso bien na matete. Merci beaucoup na mo pe ndeko musasa ndeko yaka boyeko yaka toloba ndeko yaka toloba toza na micro baladeur qui parate ndeko boni Bien. to moni yo biebo za na matete D'origine moi ma tête. oui bien événement les deux ndenge zali ga no fara héritier watana na Fabrikas est-ce que vous pouvez héritier watana ba robeta Héritier watana ba robeta. Ma bene zali taunga au japonais. Ne la lamu ma be. Je suis tout à l'ochi en bas moto. Et quand baba na kabamba. Ne za vele de vele meza moko. Opesi mbwa boy te menya wali ne. Ba ma tete tozala na de mo bondo mobi héritier wata. non yo confirmer héritier wata robeta biso les deux Héritier wata. Yenda sana. Papa lopango. Ana lopango na matete. Héritier wata na. Atanga la matete. Biso tout oyebi. Il est idée école maternelle primaire humanité. Biso tout au monde. Héritier wata. mais bala matete balobi ka muta beta na commune héritier wata beta na commune za mwana bumbu nde bazoloba bino bala matete bondimi so bala matete ne boka bona nde Biso toza wana tozotala nde likambo. Événement ezali. Il faut bastar baya babeta honneur eza ya matete. Événement eza seulement le 2 janvier. Au petit forme oye. Tara ne tolamuki. Et ali ya mabe. wana kulaka chilo Tongo langa eza poko na bango. voilà La couleur ya chilombo. Bako sokola bako lata ni ba bi chercher les problèmes, sipoter les dégâts. Ah ba pandi fou, bako boire matiti wa. merci beaucoup Adiel Lumumba. Moi je préfère mieux toko bana la couleur à chilombo ngo total est-ce que si c'est vrai héritier watana ba robeta voilà est-ce que si c'est vrai héritier watana ba robeta et bon ba sapé ba tout à onde nganga ba tout à yo pamba voilà micro ba des continuer merci à toi Adiel Lumumba tous allez toujours on a la carte toujours en PC là il y a confirmation est-ce que réellement héritier watana na matete les deux à kobeta vrai ou faux tous wana pour nous repérer ça toujours à suivre avec Adiel Lumumba tout aussi micro c'est bon voilà mes très chers amis tous toujours wana na carte toujours micro balade ndeko boni bien ndeko ngape na sepeli makasi biso nyonso bana matete toza ba spiritas toza pona wata donc na éviter on a roloba na nga wa yo mais toza na ba spiritas toza pona wata na matete to éviter baliba sa bisoni batika bambanga basala oyo batika toza na pona wata koka toujours spiritas toza wana baboya basambwa biso mo toza pena pona wata na matete pula ba 16000 mois toza wata donc bana posa pena ya wata wata obeta te eza ignorance balinga basala eza ignorance balinga basala baboya wata beta matete poa ali matete ya Fabrikas wata za mwana matete te matete za ngo ya Fabrikas to boyi te bien si mwana matete parce que ene lo mo te roka moi banda makambo banda Fabrikas na beta concert en plein air na matete ya solo na habité mikolo bazali mikolo boloba donc Fabrikas wana bana carrière na beta concert en plein air na matete na habité boyem sunga bota makino te mais na habité mikolo bazali Fabrikas wana musique ya Fabrikas bana no bota mité na habité em sunga bota mino te mais o nga ebi non la mona concert na plein air na matete mais na wakake mwana matete non apena kuta non apena considérer peut-être que na kuta ene pe bona matete isali mapina te mais wata to mona na matete asala 4 jours na matete ape suna parcelle na matete abeta ape tout na matete na mandina kila mtashira kila sana pina on sepeli on kwa ko loba ngwana na lobi yo ndimi Fab héritier watana ba beta na matete mais éviter eza sobe ya injustice te sobe ya ndeni te bonga na za wa yo mais na spiritas parce que linga ka wata beta te ndeni bisanga mise na nga après fali mise na nga préféré wana okana ndime ka beta na za na choix te izate ke o sobe ko ina o sobe ko sa ndeni te nga za na nga net na 4 mais nga pona nga ina na nga spiritas le lo bati sobe ndeni te sobe bo ina nga sobe ndeni te. Merci beaucoup voya lobi wata beta na ye Rachel téléspectateur donc toujours na micro baladeur na biso toi toujours na kati matete tout na toujours ba na matete solo par rapport à concert il y a les deux héritiers Watanabe avec Fabrikas bonjour Nero
Bonjour. Balobi les deux événements à awa tu éviter bino bozaba na mateta solo est-ce que confirmation zali que héritier Watanabe azana concert les deux na kata commune na mateta. Déjà neto komeli. Héritier mo abete zate. Faut que pesa mwana ndaku valeur. Fabrice Abeta les deux. Donc les deux bino ko to ka ipeka non. Fabrice Abeta les deux. Nako fula na motu te. Fabrice Abeta les deux. Ah bien les deux on a concert zaka moko poto pe bina fila Abeta côté ya Seboye na linga raté aza patron. Nan. Ije. Aza mutama kasi pina ya solo. Ça yena Abeta fa na Fabrice. To sala ngo sous tepo to tikeli Fabrice matete na ye Abeta. Bina fila Abeta le 25 pas Somida. Bina fila Abeta le 25. Lobi na Abeta tenait de la Gombe. Lobi le 28, le 27. Déjà héros tant to calculer boy. Banani ba kotisi banani bazui. Okoki la bango mawale de bala musanga na butu. Ve bayoka banema. Nazana bilamba la tate. Ngasko na zaka na bina file. Na sika ta keshi na lati. Ngoni yango. Yani ki de musuni yeyo. Baya ibeli basangana. C'est la confirmation les deux les années Fabrice Abeta. Ngana za mona matete pena solo. Ya faute na luka bango te ba. Qu'est-ce qui a fait que héritier Abeta parce que déjà c'est Salamaki, Mamoudou Salamaki. Les années babé que à côté Fabrigas a négocié na ba organisateur ba boy héritier. Fabrice a négocié ni na organisateur mon côté. Fabrice a battu à lobby et l'euro pété. Fabrice a battu a manqué de bazate. Si siko bat ba manqué honorable nanga diabanza non na lobby té. Na ben na loba les 31 mais na lobby ka po eza yo. Fabrice Abeta les deux. Pour ça concerne yi. Asa mwana matete pena Abeta les deux. Voilà. Boye bisa batu nyonso batambola na komba dia banza basala ngoti basala te po soto siliki et comment faut. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à lobby Fabrice Ndarobeta les deux et toujours qu'il n'a boulu que tu comprendre te Fabrigas na lobby Fabrice Abeta asake suluka noki yesika abisa que les deux to mono sika sika. Non, raté, sur le téléphone au Silika. Parce que je suis un petit poteau. Je ma tête par rapport à l'aider. Ndekoboni. Très bien, merci. Tout ça, on a quatre ma tête commune. Je pose ma tête solo. Na moi ma tête, na moi na ya couloir ya Chilombo. Tout ça qui na pour ça. Moi na ma tête pe Fabeta héritier Watanabe, mais na moni ça moi ma tête. Ouais, azan de moi matete pas zanda kuna matete mais na moni ke ba trouble ko zala ba makambo ke mabe yango to sengi Fabeta biso héritier Abeta ta na sima makambo tongo ko ya bino moko bana bino yoza spiritas non nazaka moi matete c'est mais au sepela ki ndefa héritier Abeta na sepela ki matete za munene ba couleur ezebele na sepela ki mututu Abeta apaka héritier na yakina posa ba couleur tout ba beta. Pour les deux, tu fais ta couloir, moi, tu fais ta rataba, oui, couloir. Au mona. Bah, oh, bah, rose à la boue, bah, oh, bah, rose à la boue. Et ça, les gars, le roi héritier qui a bêta, il crée un problème. Bah, concerne ma tête, c'est belé. Mais le roi héritier crée problème est héritier, à ça, mon abisso à bêta, fa pas à mon abisso à bêta. Yo, petite chance, ça fait Fabrigas à bêta. Elle a pas sinon chance, n'a pas bêta. Héritier à bêta. Pour nous, c'est un conseil, ça, ni les bons, pour nous, ça le bien. Non, non, on a sépélité. Sépélité. Non, presque la chasse na compte équerre. Ah, bêta. Na compte équerre. Non, non, compte équerre, c'est pas à bêta. Pour bon, bah, ça qui est, bah, bitumbe, cause à la bon, mais bah, conseil, on me sous ça. Nani so Abeta pas. Karma pas Abeta. Karma pas Abeta Willis. Ya. Nani susu. Bina Philippe na okaki ya Abeta ba koto na ba mena ebi nongti. À côté ya Seboye. Ba se kuna Abeta. Neti biso couloir na biso au concert ezati. Mais sur ba concert na ba couloir mususu ingé ça peka bien pona actualité à matete. Toujours na rata matete. A to bona couloir ya Willis eska héritier Watanabe Abeta, eska bataki prévenir podium fallait za la awa. Est-ce que c'est confirmé que héritier Watanabe Abeta to me rappelle sur la mona matete. Ya moté. Imbote. Yo za mona matete. Oui. A to za na couloir à Chilombo. Eska bongo conseil zaki prévu héritier Watanabe Abeta. Est-ce que c'est vrai héritier Watanabe Abeta to banila ngo ya solo? Bon, banila kango et banilé. C'est bon pourquoi que Wata Bobo ya beta matete. Mais était artiste au beta matete oyo. To mona e wera beta awa, to mona shiba beta awa, to mona kamapa a beta awa, to mona wase ko beta awa. Mais pourquoi vous tiens biso
moto afa na matete afa ayebana te olobi afa ayebana te fayebani te ayebana matete a te fayebana matete te ayebana matete te biso toyebi ete bino oyebi fala matete te toyebi ete bika wata lide bisitaka wata waya moya faci beto wata pena le 2 janvier wata awa matete wata balinga te biso awa matete le 2 janvier toza fake biso wata aye matete tota bino ono abeja banza yo oboya ke wata abeta matete biso lobi toboyi makambo oyo wata nde le 2 janvier yo le 2 janvier confirmé héritier wata nda kobeta oyebi fala matete te fa toyebi ete fa ayaka koya biso toyeba ete fa aza mwana matete te aza mwana lemba amwana lemba aza mwana lemba bon héritier mwana matete héritier mapangu na ye eza matete héritier lopango eza la matete mais biso tosenga wata awa matete le 2 janvier balinga te bakita bamata wata awa le 2 janvier awa merci beaucoup faci mbote beso ozali voilà balobi bakita bamata héritier Fabregas aza mwana matete te baya na ye koya mwana lemba héritier Watanabe aza mwana matete po asomba lopango na matete ndenge ndeko alobi bakita bamata le 2 janvier héritier Watanabe akobeta la matete bala matete toza kati ya matete boya boloba est-ce que c'est confirmé héritier Watanabe akobeta concert le 2 toyebi te naza place podium esalema adi Lumumba otambusi micro baladeur c'est toza na couloir ya Chilombo esika bongo concert ebetama na nsima na nga esika bo place ezali prévenu match podium est-ce que vrai ou faux héritier Watanabe akobeta na matete toza bona bana matete solo bameka mpe kopesela biso ndeko mbote bonjour la fan tout ya héritier Watanabe en fait biso nde bana matete yango yango donc concert wa ezali balinga te concert ezali biso ne bana matete ya solo ya te ke ba levena te ne grande ya matete to bote na matete donc concert ya wata ezali olinga te biso ba champion matete ba champion moti ba champion koro concert ezali donc fedi na sima na biso sur podium awa couloir oyo boya les deux invité bino arangi tambo na bandali yaka concert wata ezali wata nde makambo mais balobi concert za annulé ye mo organisateur ya banza a retiré ni na ye concert albi que concert ezalité yebi te balobi que na concert ka moko o Fabregas nda kobeta bino bala matete pourquoi bolingi te héritier beta te ba komba fana ko tanga ngo te andinga masolo biso vraiment bon to yebi te desi pona nga na bi que concert wa te ezali comprendre onora ba dia banza a onora ba na biso mais pona nga na bi que concert ezali ata concert ata ete mto beta ba chamo mususu mais wata za invité na matete wata fa ya le 2 azata invité ta oyemba ta invité biso ba matete nginde wata ndem to abeta concert bako mususu tanga to yebi ete na matete na lipangu te to yebi ete mais aza mona matete bon mususu ka be ozo mona matete professeur siko boya matete goya on boten matete te biso to boten no meza ba yebi biso ne grande matete chez biso ezalaki na lokele to longa lokele na kona malandi champion le susu champion siko yo bana ngande ni nga matete na yebi biso matete yebi bango comprendre ba kombo tanga to yebi bango sute wata nde robeta le 2 biso wata ande biso tout na sima wata voilà merci beaucoup d'autant sa micro to yebi te bandeko bazali ndeko pusana to lobela rapidement pusana to lobela to lobi to za bona kati ya matete bonjour to za na kati ya matete awa yebisa biso est-ce que réellement vos faux concert les deux ali concert les deux a confirmé les deux goga na kati ya Oni Botanique na kati ya matete mwana matete yebi goga les deux nati na filmer mais balobi concert exact concert ya Fabregas concert exact nani na lo on va dire banza a retirer a radier déjà contrat wata na conseil les deux bakita bamata wata babeta les deux na matete so esa matete yango ekabwana bakita bamata wata kobeta les deux bakita mata gauche wata les deux na wata matete wana wata gogani twana goganya voilà les deux na kati ya goga na kati ya matete est-ce ça confirmé que héritier robet eza confirmé les deux biso ba matete fta les 2 janvier bakita bamata so ba fta les deux goga les 2 janvier na kati ya matete les deux twana goganya mutasomela mutu masanga te mutala trajet téléspectateurs to za bona kati ya matete donc ça allait finir pour aujourd'hui nous totam sali micro baladeur pour la royaume Sabino par rapport à événement aux le 2 janvier par rapport à héritier Watanabe na Fabregas est-ce que vrai ou faux héritier akobeta kaka na matete
toyoki bino moko boyoki bino moko nde bana matete balobi monsieur balobi héritier aza na concert monsieur balobi que non akobeta te monsieur balobi akobeta mais ce n'est pas nous eza question ya organisation baorganisateur nde fo baconfirme biso est héritier watane bakobeta do akobeta te voilà toyokatisa matete a toyokabwana bino lelo je dis merci beaucoup na bana tu ya matete oyo bazalaki mpena ebele ya ondima koloba na micro na nga bosi de la presse congolaise. Merci na Maman Sarah Kabundi, merci à Dida Lumumba, merci à l'assistance de l'artiste Peter Kilichi, merci à Didi, merci na Batutu Bolinga Moïse de la presse congolaise, l'ingénieur Christian Mona, bana matete, balobi rendez-vous à moko le 2, tokozong sa caméra on attend total la soki wata kobeta, to wata kobeta te, ngana lobate za ma tige. Et wata otene tige kwa podium. Voilà, Adel Lumumba, panzanga so panzanga, limusanga so limusanga. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.